Nayo. Regardez ce qui va se passer. D'accord. Kombo nanga Rachel Mawete. Rachel, nous avons âge nini. Naza 27 ans. Et puis, au salaka nini. Naza coiffeuse. Ok, bien. Nathan est libre au salaka. Au passant au nini. Nathan libre, nalingaka juste rester à la maison et tout. Ok. Soki na lobby ba qualité ya mibali oyo lingaka. Oko tangela biso ba qualité nini. Nalingaka un peu mobile, azala un peu masse, azala un peu moulaye. Donc voilà. Ok, siko ba défaut o ba biki ataso ba pesi oko boya. Ba défaut nini wako accepter te. Ba défaut, ils a juste que mobile azala impolité et puis azala honnête. Ouais, voilà. Ok, merci. To yana nu awa. To zala mo ballon yaka tambula nanga mo ba ballon et za ko parce que awa to tuna bango ba raison na bango to ko pesa biso kombo na yo na âge. Enoch, j'ai 30 ans. Merci Enoch. O pasuli ballon na yo pona nini? Na pas long parce que Aza un peu âge avancé et puis là et tenu on est presque donc Aza genre nangate ba âge wana. Donc c'est un peu ça. Ok, Rachel, Enoch, azali bagou ya mibali olingaka? Non. Pourquoi pas? Parce que déjà de taille, parce que déjà na taille boino et puis look na ye déjà j'aime pas. Ok, merci. Kita awa yakananga. Tokozwa kombo na yo na âge? Christian, j'ai 35 ans. Ok, merci Christian. Ballon na yo o passer lango pona ser na biso pona nini? On a pas soli yango po nga nalingaka mwasi fois azali lancé ye aza moins un peu courte mais koyoka ye ndenge azorépondre ozomonaki aza na balangagement responsable aza vraiment fille moko azomona aza intelligente mpe très calme mais juste kaka taille nde wana vraiment nga te. Ok, merci. Et bongo Christian, on peut accepter ce qu'a approché yo? Ouais, pas mal. Ok. Ouais, On se plaît nani? Sa façon et puis c'est un peu genre nalingaka. Ouais. Ok, merci. To kitabwe. Kombo na yo na âge na yo? J'ai 32 ans. Et puis au pasuli ballon na yo po nini? Namoni déjà impolitesse na munju. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Po basi mbunzu batikanga na défaut. Voilà. Donc okota na déjà na moni lié. Donc il risque pe mko musupe na betinga nzeta libuka na katikata mutu. Akufi. O azem poli ko moneka buda fi. Ok, merci. Azali bajara mibali au sepelaka na bango? Non. Ezalaka non. Non, eza non parce que déjà mobile aza na personne moi j'apprécie pas. Ouais. Ndoki. Hey! Non ndoki te mais eza selon ngai. Ah ok. Donc voilà. Hey, Jesus Merci. Encore rejoint ça ma casse. D'accord, merci. Merci Toya Boué. Kombo na yo na âge? Michikelo, 28 ans. Amici au pasuli ballon na yo po nini? Na pas le ballon premièrement taille vraiment ils a ndé na linga te donc HP ils a un peu avancé par rapport à âge na donc c'est ça. Ouais. Ok. Azali bagou na yo? Ouais, aza na ma bête, aza normal. OK, merci. Ok, merci. To Yaboye, kombo na yo na âge? DJ Bash, 38 ans. DJ Bash au pasuli ballon na yo po nini? Aza na ye moi aussi, mais nga sko linga ba sœur en Christ te. Ota sœur en Christ? Non. Par rapport à façon na ye abimeli quoi. On dirait moi catcheuse mon na katari. Parce que par rapport yanga voilà, et puis nga linga style. Déjà il y a des gens qui ont piercing à linga tinga la. Nga zala vrai donc moi toi linga naza. Donc je là te gena beaucoup d'années na bilongo ya boucle d'oreille non, linga c'est bon quand même. Ok, merci. Et bongo DJ Bash, azali mutoko se plana pe ce qui a approché au Nanzela au Non, ma quoi apprécier te. po nini? Bon déjà na taille aussi, aza vraiment bajara bataille nga na lingaka te. Ouais, d'accord. Merci. Merci. To Yaboué,
kombo na yo na âge? Melchi Popi, 35 ans. Et puis ballon na yo e opasuli yango mpona nini? Ballon nango na pasoli yango non liboso. Kotala nanu morphologie na ye. Donc a reflété par rapport à l'image. Ndenge nga na lingaka donc ma façon. Na ba critère na ye vraiment donc et correspondre à ba qualité na nga na lingela souvent. Donc c'est un peu ça quoi. Ok, merci. Azabaguno? Non, déjà, na ba critère aussi, non. Non. Déjà, taille, moi, j'apprécie pas ba garçon, taille boye, azanto tomike mukuse, non, j'apprécie pas. Bon, les goûts, hein. En tout cas, merci, bon courage. Merci. Merci. Toya Awa, comment on a âge? Enoch, j'ai 30 ans d'âge. Merci. Au pasuli ballon na opo anini? Parce que tout d'abord, moi j'aime les fesses. Hein. Moi j'aime les fesses là. Et ça n'a pas matché. Ok, merci. Enoch, baguna yo? Non. Pourquoi pas? Non, juste un dingue azaleli, aza baguna ngate. Andini. Bon, il n'est pas mal, mais aza genre mi balonga na appréciakate. Bon, taille aussi, parce que nga moko naza mupuse, na koko linga mobali moko te, toza na eba presque en fait, non. Okay. Merci. Toya na suka awa. Kombo na yo na âge? Hans, 29 ans. Ok, Hans, au pasuli ballon na opo na Rachel, pona nini? Je n'ai pas apprécié morphologie et c'est bien singaté. Et ba critère on a l'ingaraso moni moi si une fois boy. A dégager en côté, mais quand même na apprécié politesse et langage na. Ok. Et bongo Hans, ce qui approché yo, oui ou non? Pona nini? Taille aussi, nzoto miki et tout, donc. Ok, c'est bon. Ok, merci. To zonga awa boye. To zonga. Ok. To solana garçon oyo a auto passe la ballon comme ça to kende et pas garçon na na ballon na. To kozwa kombo na yo na âge? Sheila, 32 ans. Sheila, au passe le ballon na yo na moi retard. Pourquoi? Bah déjà pour ne pas aller plus loin à lobby, alinga mibali ba va piercing te déjà na ba boucle d'oreille. Donc ça va pas matcher. Ok. Azala ba personne ninga lobby mais ceux qui te longoli makamunyo surtout wana peut-être azali baguna yo azaba. Ok. Ka soit longoli personne. Mais sinon pas. Ouais, sinon pas c'est bon. Ok. Merci. Ok. To kende awana si tikali na ballon moko. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na nga chite, âge na nga 33 ans. Ok. Bon, si ko chite azali na ballon na ye awa, est-ce que ezali na mutuna moko olingi otuna ye avant to déterminer ce qui eza matché? Ok. Nenga juste na tuna pourquoi atikali na ballon parce qu'il y a d'autres pasoli, y atikali nango pourquoi? Merci, c'est une bonne question. Déjà na koloba longoni na mama botayo. Vraiment ba coup de chapeau belé poizo ki ta ya ko dike yo. Je suis sérieux. Azo ki ta ya ko dike yo. Tango kota esprit na nga penza accueillir esprit na. On a tellement posé na nzoto te. On a posé un esprit. On vivra très calme. On loura maramboté. Te voir comme ça, tu es d'abord amoureuse, tu es très poli, au soki lelo mobali azu atu na ndaku na ozamama bana. To talaka kalita mwasika na physique te. Faut que talaka kalita mwasi pe na miso bat ba omona te. Eza miso nga na moneli yo. Eno baki et puis pik na ngeza te pik na boka kyango. Pona baki na tobola te na pasola te. Au mérité aux honneurs aux na maman bota aux honneurs. Tu es très calme. Nga na sepeli. Nga penza na sepeli. Wow. Wow, ezo kende bien. Na moni to mema masolo yo boya. Yaka landa biso. Ezo kende penza très kitoko. Toya nango awa. Donc bon, nekara na tuna kiepe est-ce que ezali na question moko olingi otuna ye avant to déterminer ce qui ezali match?
Question à opposer, c'est que naïba kaka soki abala to abota déjà. Question à ngwana. Na balate, na bota pété. Merci. Monsieur César, Non, c'est bon. vous allez me Moussoussou? Na tuna région na ezanini, école na ezanini. Naza côté Équateur, Mungala, et Ok. puis naza côté Congo central. Ça me va, merci, ça me va. Bien. Ok, ngana tikala ina mutuna moko. Donc, boza susu na ba question te. Pona sikoyo. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Merci, c'est bon. Na ko tuna chite. Pona Rachel, oui ou non? Oui. Ok, merci. Rachel, pona chite, oui ou non? Non. Non? Ok, Rachel, tu poses la raison pourquoi au lobby non? of Nazareth. Bon, bah raison, ils a vraiment ébélité, mais raison, ils a juste parce que ndenge na mone linga na ouais. Na ndenge nini? God. Bon, juste aza ndenge ngai na pensé que ficho peut-être que mobali ou na kozalani azalila. Ok, Chite, ozana réponse nini okoki kozongisela Rachel? Merci beaucoup. Moi, je trouve que Azan occupé. Na bossé la poser question na vana na loba oui. Azan occupé. Vous êtes occupé? Non, je ne suis pas occupée. Nazo occupée. Merci. Ok, merci Chite, okoki kozongana yokuna. Donc, malheureusement, Rachel Ponayo, ozui match te, mais tokoki kobetela ye maboko. Merci. Merci. God.